Problème eza bato tochaka ka Linda mais bozo bosa na Deborah wazaka maquilleuse. Nga lelo pa na sali makambo na tanga na classe. Deborah wazaka maquilleuse ya SB. O azaka ko voyager na sila partout. Alongwa pe po na Michou. Deborah oyo azaka maquilleuse ya SB. Cause ya kolongwa na ye na SB parce que Michou a réclamé que Deborah a un maquillage bien tendé à Linda. Faut aya kana maquilleuse na ye. La famille tozolo balikambo parce que ngana ko bakango au-delà de kozaba fan mamunyo se komaka na réseaux sociaux a photo tiraka leçon to yeba lobi ndenga kotambola to yaka na biso to swani to seki to fingani e mais mutama yende ngalo bango il faut mettre de l'intelligence même dans de bêtises un moment photo tiraka ba leçon et ngwana bomona ngana sa parfaite te banda na ya réseaux sociaux no bokate voice ya nene ebimi nene akuna lobaki kuna asaki apanzaki parce que je sais quoi dire quoi ne pas dire na rapportaka tele comme na soli na onto na rapporter la ngo charité na za mutu soki lekelinga na kobetela so za posa kotonga ngala ya wana bomona nga pe même vie na nga réel eyeba na raté parce que so za solo etonzinga na kobetela ba plafond. Michou ma petite sœur, bon tapotelinga live. Michou ma petite sœur. Au moni oezo comme lelo, je sais que ozo souffrir. Pour na mona qui même poste à leki na. Si leki no bovanda kanda moko, asa la poste à bongo parce que peut-être on a vidéo ba passe na biso e mona na raté. Mais après vidéo oyo ozo sibir eza yo moko yebi. Mais tu n'étais pas gentil dès le début. Pourquoi je dis ça? Boyo kalikambo balobaka Linda Tonga. Audio etikala kozala te. Audio etikala kozala te. Yango wana Linda a maintenant ka position eke akosenga mams pardon te soki ayoki audio wana te. Parce que yebaka ke atongaka mam c'est pas muchopi te. Bomoni audio oyo même mams atika kozana audio wana te. Michou mutambemelaka mams makambo basololaka na Linda. Basololaka ye Linda Naomi. Kala ndenge ezalaka mams de nature, non bien même c'est pour na ta casquette té. Même de nature, elle est du genre abatou très capricieuse. Je suis sûre que ma bonne là est mingi peut-être. Elle est du genre pour na koti na koti partout. Na koti na nebe combat de Deborah té. Nebe na Deborah té. Si je vous dis même Alicias, azona ba kwak na Michou. Na koti partout parce que nga au-delà de toi ko attaquer mais oyo eza mambo eza très sérieux. Michou tangwaye Linda ye baka Michou te. Provane na tournage na bango liboso Linda bengaka kombo moko boye abengaka Micheline abengaka kombo moko boye na place à Michou. Après ngana ye ko sala live na se rappeler le na live ango na salaka na lobi oh mona dina na sila et tout mutayaka na Michou ex cameraman na bango ya SB mutayaka na Michou abengaka Michel abengaka kombo moko mabengaka Michou te mutayaka tangu Michou aye mams abe azobenga Linda zina bilau ebisi mono aye et tout
Aïe, tout ça naïe. Michel, lui, non, pas de problème. Michel est baraté. Ke autaka et pas y a dit nana. Abi, ok, ça prend, tu fais ça là. Mini film, moi, boy, Linda Zahandumba. Donc, il faut qu'il moi des filles, des caméramens. Aïe, na Michou. Maloba oyo, Michou a zo réclamé. Kenae la loba ki na ye. Maloba oyo, bomona Michou loba na émission wana. Eza maloba oyo, Michou nde alobelaka Linda, jour a monaka ye. Linda, je t'aime bien. Et tout. Eza maloba oyo, Michou alobelaka Linda. Et puis, bavanda qui bien. Au début, c'était bien. Linda, tangu aye koyeba keza mwana ya dinana, aye sema bon, ah maman, et ça bien été. Dinana peut te vendre to lia et tout. Ndebi makuna na réseaux sociaux akei sans kolaka. So na ye, alaka au moins esika zalaka. Ndel Michou aka kosalela dinana message mais ezaka après déjà apparition na bango na style. Qu'on se le dise, eza le roi trahison. Pour lelo Linda aza na biso ma famille libota mais Linda pasa ma boke oyo ya biso Linda bando sa ba spectacle canal bango na Linda kala abando sa ba spectacle kala mais na monde oyo ya maboke oyo to benga maboke Linda za sila. Sans polémique, là, on a la vérité, rien que la vérité. Quand on voit Linda, on voit Sila. Zina là où il y a Sila. Michou, asala ma bokete. Quand on est là, ça ma bokete. Aza, image ya dit nana. Quelque part, c'est la trahison. Michou a trahi dit nana. Michou a trahi Dinana parce que ayeba kike Dinana mais juste na vie faut kabwanaka bien na vie faut kabwanaka bien. Linda nani Michou Dinana mona na TV bavanti na basila. C'est la trahison. C'est la trahison. À côté bayamba qui est bien. Bon remarquez, l'anniversaire au Michou à Salaka tant à Salaka pas tant à côté pas si la bensa Alicia Sté. L'anniversaire oyo Michou à Salaka tangu abanti na SB abengisaka Alicia Sté. Pour na ye Alicia azana éclaté ayebolata te. Michou c'était au sali mabe ah biso to viva bongo te. Au sali mabe ndo be ki c'était ah to zala biso nyonso. Bazalaka depuis kala ba division ezalaka te. Ba commentaire yako même ba fan oyo nyonso bazalo ya SB bazalaka ka ba fan na SB mais avant Michou ba page ezalaka mingi te mais ba Nachou déjà bazalaka na ba page balobelaka mams ba commentaire ezalaka te ke ya Lina oleki Linda na taille ezalaka te wana bana nanu na makambo ya Linda avant Michou ba commentaire ezalaka te ke ya Lina oleki Linda Linda otomaka bien koleka Michou ezalaka te ba commentaire wana eye tango Michou akomi au début ba kuku bazalaki réticent na Michou Linda sala poste asana vidéo pour na kobake ba kuku ba ya boito ya ba Michou c'est notre sœur asala j'espère que nga à l'époque on zaka trop maboki te mais ba kuku o bozalaka po ba kuku banda wana bozalaka toujours bozala la vérité asala kangote
ebandi kokoma mukie mukie nde balobaka moto ebandaka mukie mukie ebandi kokoma après fête ya Michou ba commentaire eye makasi Linda misalité Linda lati mabe Michou Linda ayebisi Michou ndenge nini soka na ye likambo na yo ba commentaire eza toujours ya mabe et pourtant depuis biso zaki depuis kala makambo yo ba fan bazaki na moté on est na ngati je sais pas pourquoi likambo oyo balobaka ke Linda tonga Linda atikala kotonga te pa muchopi pona koma kiti pa muchopi voice etikala kozala te. Le problème c'est quoi? Mams de nature azaka capricieuse. Azaba sonte bato miko mususu avandi ka bon l'observinoté. Mutu na vinza masai na caractère. Aba sonte bato alinga ba bonde la ke. Pe bana na yeba yebi na comportement wana batonge la kango. Pe même to bazina ba gati na batonge la ke pe yango. Mikolo ba pe mana. Et to vanza no 2 semaines. Biso to vanza no 2 semaines to kinde sima. Bazo vanda bongo, bazo vivre bongo. Mam sa salika anda mesana ko sale, zandenge na ye. Ezaki problème te zandenge na ye. Mais cette fois-ci est petit problème pourquoi? Tant mam sa sali bongo, Linda mutabimisi idée. Na mona ki soki ba Nigeria, so ba influenceur ba Nigeria, ba kende ki na plage, ba kende ko sala boye. To kende, le quoi même sport le bisabiso te, azo no peli tutu. To kende, mwanda na plage to ke kosa ba contenu. Michou alobi te, to kende mwanda te, to kende Dubai, parce que ngo Michou auta ki Dubai. To kende Dubai. Wana déjà Deborah Longwe. Pour Deborah cause ya kolongwa na ye na sauter pour to banda pa étape bien. Michou tanga koti Michou soit yé tournage akoya na valise. Alingane kolata ko changer bilamba à tout moment eza délire na ye. Soki a maquillé bango. Pona Michou, Deborah zo maquillé Linda mien ke ye. Deborah bise ye bisanga kasi. Ba ninyo lingi na sala yo exactement po bima kasi lokola Linda. Pona Michou Deborah a maquillé bien, a maquillé Linda bien. Et qu'on se le dise, tant Michou a qui a commis koya kosala, maman a ba cadeau. Bisonio sur la mokili, muto a personne ba cadeau, to comme on a moi faiblesse. Et elle le quoi mobile ya to linga qui était soit kabela comme mingi. Ou a tous na peseka ndoto na liebe mingi, na liebe mbongo mingi. Ça nous arrive les femmes, qu'on se le dise. Nani ayo sa mam soki bongo ya ko banda ko ya na maquilleuse na ye pour Deborah zo maquiller ye bien te. Et comment créer moi attention, comment créer attention cause ya kolongwa ya Deborah yango wana na SB. Cause Deborah alongole na SB Michou azaki ko se plaindre mingi pa mams. Toi avancer. Avant guerre ya Michou na Linda, avant que guerre ya Michou na te, Linda na Michou na Naomi, guerre banda kala. Guerre banda kala. Un producteur, baby producteur on va mingi na sila attention à kepoto Alpha Bokole. Azaka makangu ya Michou. Abandi kolinga Naomi. Naomi akeko yebisa Michou. Mutu boisson linganga mais j'ai appris que abimakana yo. Oh non, je m'en fous, hein, je gère quand Michou a fait le quoi? Essuyer alors qu'essuyer. Alors que muninga yaki ko yebisa yo. Naomi mutu ya ko yebisa Michou likambo ya Alpha Bokole. Michou Nzokande a gardé Kango. C'est Abaja, Moutousou pas à Rabon, Wenzela ya leka, Olikate, Moutoua leka. Waneza la moto, bate keza en, Batunza basala batna batna ndenge la bango. L'isolo à Dubaï.
Micho alobi polinda bien ce que to ça na bité mam soko lo sa biso de ka les akabana na ndako to kende na biso ndeti nga pa ya mbalo akoumela na lembi na senge pardon te bikam nyoko 550 zalaka na Michou na Linda bango so bayokani normal c'est qui na problème te bango bayokani basenga pardon te Michou Linda ebisi Michou ana ko senga pardon okolemba azaka to va mke pardon to va dire mke pardon ya malo bako on va dans un mois babenga bango pe na tournage te Michou Linda je me suis vandi boye Michou abengi oyebi nini babenga na tournage te Linda za mkolo mwana mkolo nda babengi oka pamba boye oh ate tournage Linda yebi mama bango ebike nanda kula biso makambo nyonso na oloba mamwa loba yango nanda kuna biso ezala boete nzoka nitaka boso ana muninga na shita sima Michou akomela mams message ya kosenga pardon ko se laver na ko se laver wana pa mams abimisi ke Linda mutu ayebisa ki boye abimisi mambo ana nyonso mams à l'époque azaki na groupe mams Karine Mutu Rolin Zinga na tantine mabona bosa nkomboni azako vanda pe na ndako mams azu message wana atindi yango wana Linda yebite ke Michou asenga ki pardon bazongeli ye Linda senga pardon Michou muninga sengi pardon kutu mams atindeli biso message ezaki ndenge na bango ba se comporter na groupe na bango nde Linda aye kotombola telefone abengi Michou oh Michou yo sengi pardon yebisinga te oh baya Nashu bo Nashu abanda na ekala Nashu abandi na bango kala ya Nashu mtabenga kinga sona nga bo tapote bo cha ba fleur pour son ebima bien bazo signaler nini na olo ba bete ya Nashu comme tu sais ngana comme message oh Linda MC c'est pas un problème yo za no nouvelle ngana na boya to penza mams aumela et aussi là Michou bakenda pe sous mambasa sur programme ango te quand ba komi kuna na tournage bakangi ba photo mi genre ba photo da to ki sa Linda mutema pasi et ça normal ba para basala bango Michou ye moka memi loko ina Linda da basala ko mo ba linga mama bango bult ay memi pa Linda et puis qu'il a comprendre te tant to komi kuna akangi singa ba photo Linda c'est pas grave ils ont une nouvelle ko la dangate ngande zabo akoza na short ya mbalo yimo kwa ko lembe nemi parce que Linda pona ye azaki na repère mususu na mabokete à part sila donc na mutu na ye eleka ye te un jour olungwa SB na mutu na eza caprice na bango ndenga ndako na bango ba vivaka bongo bazalaka bongo mama bonga se comportaka bongo bango pe mususu batiki sakeno pema nanga po ezalaka même biso ba mibalo ba ma bloka comité nda bloquer nga boyenga pe na profiter na tambola to profitaka alors que makambo oh Michou tanga kei ko senga pardon si là moi je me mets à la place à si là peut-être si la mona qui na mi Linda tem to ko sa comprendre bano ba esika je me mets na place ya si la paix peut-être bon à si là yo faut un exemplaire bano ba esika so yo bando la bango boye ba ko zwa lokolo pona nga je me dis c'était ça aussi pour la si la yango na umisa kikanda. Je me dis ça aussi peut-être. Pour Nanga,
na mi tient na place asila. La diva a mouton dans un comportement na eto bosa na te. Balobi sila zaka bon. Soli ka boza mikolo kutu nda fongwami. Eza comportement na ye. Donc, quand on bima Linda tongi, Linda yebi ka tonga te. Wana Linda zana no ignorante, yama Linda bika ke Michou asenga ki mama pardon de bango so bakendo senga pardon. Ayeba ki non te ke makambo nyonso ayebisaki Michou nde bazaki programme à Dubaï, ndazo mbape ke te mikolo na ope manan. Ke Michou amemela ke mama bango wana Linda yeba ki te. Linda, akomo mone komo ya Linda tongaki, ba komi ko benga pa bata SB. Yé pelobi, conscience de ka tonga tabi bokosi. So ki audio eza fona yoka audio wana avana na senga pardon. Ponga na zo reconnaître te ya ko kende ko tonga mams et pas ya muchopi. Nazo reconnaître te même ya kotonga mams quelque part parce que dans sa tête ezaki bazo solo là dans sa tête ekite ki bosa complot pourquoi mabe contre mams. Hey Michou eba kike Linda papa na kufatika emuki amone sika bakunda papa nete amona pia tomba la papa nete e ba yokana kina batata na mwasi na ye. Ezaki po na ye première fois que nekatanga akende kwa pas ba centre na yo amona esika bakunda papa na ye basangisa ki mbongo na famille papa ngona basa ba ngo Pierre Tombala et Michou ayebaki yango. Michou azobenga o mati déjà eso mtolinga la de la position na yo na mutu na akwa kanisa mabete. Et ça, ça qui s'appelle retard, à bon ça qui s'occupe loco, à tiki téléphone, pas petit frère, mais pas gagner un petit frère naïe. Na avion, tant ba mati, ba message à battre comme au côté, ba comme au benga, nous avons des kuna mam, azo pelissa. Et moi on a bon moni koto regret à mamou ezali. Yango koto bon moni regret ya mamukoto evandi. Yango mamu alobi soki na yebaka. Donc on ne peut pas aussi condamner mamou. Parce que mamou, baki baby c'est que Linda tongi nsila kutu boy. Linda baby so dikambu fongo la live yombo bandiko tien. Linda donc na kata avion Michou a bengié. Oh, bon, c'est le live. Après avoir comme on a 10 appels manqués à Michou. Bon, c'est le live. Na comprendre. On te mais bon, ma tante. Ma mati. Baby, qui va avoir une chose dans la connexion internet. A comme de ko benga. Bon, le bani. Il est parti quoi? Le bon, il y a suspense. Oko makomi. Nabi likambo nga nenea na solo li na matalana kaka na matalana par exemple so mutaki obeta ngo azo beta ngo ndenge zalaki no douter te boyebi ute manenge wa maman te matalana Linda amoni maman abengi maman Michou oh Michou makambo maman zo loba. Mais ça va comme un autre solo là qui. Nga yebite. Peut-être pas carré monde. Michou a tchamono comme a casse. Ya wana cause Linda a bloqué la Michou. Wana cause Linda a bloqué la Michou. Donc, la partie à Linda, yango wana. Michou. Pour la nuit, tu benga yo, on me mis problème. Peut-être la façon de faire des choses. Ou battu,
bayambaki yo na SB ntango bokutani bosali phase. Polinda na Michou na Naomi babebanaka makasi moto atiesa bango na se bayokana Linda. Peut-être eza bato oyo bayambaki yo na SB ntango ye na système na yo ebi kokaba c'est bien mais il faut pas mbongo yo ozopesa bato basalela yango sale boulot même soki yo te moto otindi bango. Il faut dire, ah non, wana bandeko nanga. Mutu mususu yo kabeli, na mampala wana. Yo te muto yebisi asale lo boye. Mais na mampala o yo zo kabeli. Akomo luka, asala de trop pas sepelisa yo. Alors que, ba rendre yo mauvais service. Au moins ba pire ser na yo. Ozwa, banda jou ya SB. Baïda Kyote. Na vie préféré moutou mabe na biso tonto ko makato yeba ni to bichaka ba vedette na ba star ngo tolinga koyoka oli o matoyi na biso eza na posa koyoka préféré oza na moutou awo yebiso ko sali mabe obeto maboko te ke bat ba ko caresser na sens à poil. Parce que si aujourd'hui on peut dire Linda Longwe, tu es parmi nous, Lika qui awa. Linda fingama, preuve et salate. Preuve année. Bapra finga Linda, koleka, mi da camarade nanga, na mamumuluba. Mais batouana, bango mi balé ba regretta ba acte na bango. Na réseau. Mi da regretta comme très bien avant. Le lot maman a regretté yango. Yango wana, bokomona na dossier ya Naomi, maman azalaka mupanzi ya Naomi. Parce que maman Zabilobe là, mais c'est une femme intelligente. Maman déjà comprenaka erreur azamuto. Maman lobaka baswana Michou 2 fois. Maintenant ba Karine mundo na bazaka kosolola. Michou komaka ba pire. Biro asila. Donc, Mamou, c'est sûr, elle avait déjà compris quelque chose. Mais avant d'aller silence. Tant où, Makamba Naomi bandi koya, Yawana Mamouazoaka par ya Naomi. Parce que à Boya qui même chose et se répète, l'histoire s'est répétée. Parce que ceux qui Linda Longwaka, parce que Linda Zaka n'a pas pire certi. Linda Zaka n'a pas journaliste ya yete. Ou pas journaliste moi ya baba. Pour Zaka n'a ngote à l'époque. Que ba journaliste moi boito page moi Zaka page à Linda Zaka linate. Ou page moi boitaka Alicia Sminge Chaka Gatsby. Bazaka n'a ngote kalo. En fait, et c'est loko yo. Et alors que l'on m'a okoli bongote. Et yé brisque. Je me fais comprendre. Est-ce que je me fais comprendre? Linda, azaki na ekimelote. Azena muto défendre été. Azena muto ça elle live té. Azena muto côté l'été. Parce que Michou ayaki azo kaba. Batouana pe bazalaka na bango. Depuis kala. Bazalaka na comportement wana te. Devant bongo. Si on a la maîtrise, au coco l'emboula moutou makolo. Michou peut-être, à Kabela bango na bonne foi. Michou à cause de Kabela bango na bonne foi. Mais bango moko siko, bah comment on doit ça là, plus. Lui a une mouta côté la liberté. Bito wolo Chali kanga na fongoli liboso nga yaki liboso to chali. D'accord. Ngana ngina loba wenene ya moi je vais être dans la date au lobby dès le départ to sur la loko la bateau hein.
Non, solaté awa en tant que SB et tout. Nga mikolo nyonso, j'espère au remarquer même makambo on a luba lisuté. Tu vois parce que ngai faut nazala clair. Olobi eloko moko a borike. Mutu misusu so akomi na niveau moko boy alingo yoka kali to ine lingo yoka ka oba oloba na ye ya kitoko po na ye. A lingo yoka conseil te. Moi quand je suis avec une personne, je suis vrai. So na opeso conseil na oloba no ke mzela oyo eza mabe. Et que yo préféré ba flatteur que ngai ta musu makambo nga na oloba no je sais ce que je vaux. Na mona ke nga makambo na oloba no ozozwanga na valeur te. Ozo préféré na yo. Koyo kata mususu bato yo ba ko flatter yo o ba flataka yo nga na otiko na niveau na yo to tika la bien tu vois donc na sens wana nde omona ngai ba makambo beleka lekana na loba po na zana nga bien na mams po ebima te ke na za mutu moko ingrate so pe ndenge ni nde ba yo ofingela awa na tikala na nga na ba film na YouTube po na linga mams na ngai na tikala kuna makambo na yo oluba te. Mais dans les cas na YouTube, na TikTok awa, to scrollaka. On scroll. Makambo pezo le canapé, to yebiango. Qu'est-ce qui se passe? Ezo salabiso pe passi. Moko pe tozan a besoin to bima. Tu vois, moko to a besoin to bima, pe to ya koloba. Parce que tu vois vraiment d'où le mal vient. Mais to kangaka banzoto parce que il faut moi ko protéger famille. Ngana scroller na moni ba biloko ya Linda. So na biki na moni onte na kosi na tangi yango nyonso o Linda komi makambo nene ya azoloba awa bato bozo koma na seke nene Linda pesi matière te za pe makambo komi na page na ye so bokie na page na ye bomona ki komi yango aotanga na bakombo atangi na kombo ya Naomi Lokwa atangi na kombo ya Sila bengi bien mama Sila. Moi quand j'ai lu ça j'ai vu beaucoup de regrets. Tu vois, au moins du mutu à koko kende place. Mais place à zala qui so keza ndaku a maman no po pas si là, eza ki ndaku na ye. Mais place à ke, eza pas batu. Mais biloko to la ki sara batu na biloko to vivaka. Moi je pense que Linda, elle n'est pas encore guérie na makambo elekana. Non, elle n'est pas encore guérie. Elle n'est pas du tout guérie. Bon, et puis pourquoi aza guérie te nénéa? Aza guérie te problème à Michou et à Linda, eza maman na été. Eza Michou lisouté. Eza maman na ye. Problème y a Linda eza Sila. Pourquoi maman ne m'a pas cru? Pourquoi maman nzimela kingaite? Pas sina ye. Au moins lelo abwe okozala mutu oyo na ye bozala bien tata fingo e so ayote. Mais trahison ya proche na yo ndeko so ayo. Moi je pense que problème na ye na kachikachi ba oba omona nga mabe bomoni nga mabe je suis pas là-bas. Problème ya Linda lelo awa moi quand j'ai lu à moins que moi Michou me donne sa version des faits parce que la version toyoka ka version moko ke Linda fingaki toyoka ba ozote ponga pe na yoki émission à mamu toyoka pe ndenge mida pe aloba awa au bout d'un moment il faut arrêter biso to banda SB kala ce que loke eke na okufa il faut bo lobela yango. Il faut bolober la yango. Lelo aboy na fa. Voilà. Moi je pense que moi na regret na ye za na okutu Michou te. Elle s'en fout de Michou. Pour Michou ayaki koya. Regret na ye zali mama vanda na ngai. Mama yebi ngai. Mama yebi ndenge nga na zalaka. Mama yebi comportement na ngai. Mama yebi ngai ndenge na zalaka. Mais pourquoi mama akoko chika ngai po ayoki biyoka yoka? Pourquoi maman akoki ko abandonner ngai po ayoki biyoka yoka? C'est une fille qui n'est pas encore guérie. Aza guérité. Elle était chez elle. Là bana ko ta chambre ya si la ndenga lingi a ofongo la chambre ndenga lingi ba opese ba bilo mo ba tina ngokuna o mutu azaki na ngote. Je ne pense pas qu'elle va faire la même chose. Place à Zali, a toujours dans moi limite po bana batwa kuta kuna avant ye bazali. Pe baza pe ba grande actrice pe ba jouaka pe bien. Moi je pense qu'il y a ça. Alors pour nangai SB si la bisalu ye moko ngana olobela to ba soki banani po nene ya ba bêtise et commis ebele. Moi je n'ouvre plus ma bouche parce que oyoka lelo boy makamba mibali lobi kuna makamba ba guerre d'esprit si malobi okuna makamba boye boko za na ba guerre d'esprit na bino mais faut ebata marabino na kati. Mais il faut toyer ba source ya ba guerre d'esprit wana ezanani.
tozonga na genèse. Source ya ba guerre d'esprit wana, c'est qui? Qu'est-ce qui cause tout ça là? Pour que makambo ekendaka boye. Pourquoi ba na SB ka makambo na bango ebimaka? Pourquoi ba compétition na bango? Pourquoi ba guerre d'esprit na bango ebimaka na ba réseaux sociaux? Pourquoi? Et puis si la paix, pour moi, aux maman, je pense que au bout d'un moment, il faut bon Luka quand même de mettre quand même un peu de lumière na histoire wana. On a son anga linda, et là on a la CPN anga linda te parce que aujourd'hui moi je vais être clair. Et là on a la CPN linda te tant comme ça babi sala nae. Sinon au début, bah tu es belé et ça ba nachou, bah na ko défendre yé, bah na ko loba te bo finga été. Et ça bon, je pense qu'elle a peut-être craqué. Kofingele kaki a craqué à zamu tout temps fois craqué qui peut y est par exemple ça on encore et tout ça na lobite que Michou muta songi na lobite que Linda mutoaza bien mais histoire oyo et ça quand même histoire moko il faut quand même si là na bien awa to la casquette na biso ana place parce que même pas na bangote pas na Michou na avenir même Linda, même Michou, même Sila, et Théa. Ngai personnellement, Nénéa, moi je suis quelqu'un, je reste au milieu du village. Na côté la Moutouté. Sauf qu'au côté la Moutouté, qui est au côté la Michou, mais au côté l'été, à droite. Ponanga, Linda, à quoi tu as raison, na histoire, wana. Peut-être qu'elle a raison. Ponga pe na solina Michouté. Version on a tangi ango et ça version on a tangi à Linda et ça n'a quand même pas si pour na mutu Linda pas à place na biso to bana pe ko linga et ça n'a quand même pas en tant que personne maintenant nous na solina Michou te pour na zwape version ya Michou parce que dans une histoire il y a toujours deux versions mais Linda a quand même beaucoup gardé le silence si aujourd'hui elle parle azo cité na ba kombo le problème c'est qu'elle cite les noms donc je ne pense pas que azo kosa pour yo briller, il faut exactement qu'on dépendre na tu vois, il faut qu'on a otindi pour yo tika la briller. Donc pour elle peut-être elle se dit à quelle volonté était à quelle parce que pour toi la ligne donc Linda te tombe na Déborah elle est partie. Donc Linda parce que mais Linda kenda te Néné Linda kenda te Linda ba China bonde de touche ya infini. Linda kenda te Linda bana ko zela parce que na histoire ndenge tozo landela pour biso tout yebi histoire Linda n'était pas partie abanda ki ko zela ba benga ye n'est-ce pas elle attendait qu'on l'appelle ba chikala ko benga été yena camarade na Michou bazo solo là qu'il faut te beta même ataba na maman moko ngana mama leki na ngai pour toi âge moko to bana va anda kuna mama to lingela mama biso ba boule et mo to lo ba moi si yo muta olamba awazate lokola yazo sa biso boto bete mo ba boule et tout bon ba makamu na bango siko na yebite la question pour moi reste est-ce que Linda beta ki histoire na mutu mususu est-ce que beta ki histoire na mutu mususu te soki Linda zo reconnaître que makamu na sola ki yango kana Michou ngana obenga Michou na otuna ye parce que mam spending azabongo lelo abwe ngana on lo ba bongo ba kuku parce que lelo abwe na kacha SB désordre coachi désordre eza makasi lelo a komi Naël lobi kuneko ezaki nani o Naomi lelo a komi Naël il faut bakata hémorragie oyo makambu o eze uta wapi ezelo wapi il faut bakata ngo même s'il faut kata ngo soit bana wana nyoso même sa benga na bango bakena nko pema omoni chali soki pona nga bango nyoso bata désordre wana nyoso o ba yaka kusala soki ndeni mam sa benga na bango nyoso parce que il faut to ebalikam o eze uta api SB eza maison de production bo ba guerre d'esprit na bino boye ba ko gérer yango ba ninga pe place bazara na ba guerre d'esprit mais ngai problème na nga na minito ezali il faut histoire oyo Linda soki ko se rabesa ta peut-être na ebite ko blesser maman na bino pona mo net tu guéri te tu as besoin de parler avec Sila. So senga permission et pas belle vie pour tirer likambo oyo clair ba confronter bino yo attendeni o loba na mama na yo po mutema no efungwama o expliquer yo oza mwana oza yaki na ndakwa mama na yo mabe kaka nga na loba yango amabe na yo parce que okomaki ko boka ba jeton ebele ba jeton eleka ebele
Comment il trop qu'au côté de la délire, moi, ça, il faut se le dire. Mais moi, je pense qu'il y a qui t'aime la dépression, t'aime tout Kanda, n'a évité. Mais si tu vas te rabaisser. Pardon. Loba te lokwa SB, loba te donc na eloko o eza la tsake. Ce qui to tiki, to ko au moins appelle SB tika li solo to na SB. Oui, on parle chaque jour que SB c'est si là. Oui, SB c'est si là. Mais bato ba accompagnera mutu. Ba ça la pe musala makasi. Ce qui bango bazo ko comprendre que bazo bimisa. Bomoni biso ba mama to pe ça exemple ba mama boti biso. Moni ce qui mama zo ko encaisser ming ba be ya bana ma be ya bana ko mala mama moko alembaka. A comme épuisé, a comme la maman mo a yé ba soutelo on ça parce que bozo tala te que aza mukolo, aza na santé, mams azo kende déjà. Akola la mukili kola la muka internet li campé komeni. Parce que maman pas na baba te la ke. Surtout maman o azo boko la bino ye moko. Tout ça en bas groupe. Moi mutu nyo so bien tali poste linda te akosi. Nga so la bina zonga sima. SB salama ya ngomoko te. Mam stanga bani mama SB alena kosa bato. Balinda bagati balaki bato balaki lo ba pilier ya mams. O ba pese be fort pour le lobiso stoko mo linga. Role boy na linga linda. Oui. Ce qui est comme commun na famille, un problème na minute o eza. Moi j'ai besoin ya mams yem. Pour moni ya nene muto 4 hémorragie o eta mams ya muto soute. Pourquoi? On peut beau parler. Groupe on a vu que ba fino so yo kota na SB o yo kota na ida kindumba. To lo bona forme wana. Na kende SB pona yebana. Na kende SB pona koma. Lelo on parle de Naël. Oui, ba ya na ida musa. Aujourd'hui on parle de Naël. To uti ko yeba mamba ya Naomi o euto leka. Ebi ke Naomi so zaki esprit te Naomi so zaki na moral te Naomi alinga longa parce que Naomi azaki Naomi abandi maboke moi ya na memake bo mwana. Azana aza ba camarade ba ya na ete lenda omoni lenda azaki na mental parce que ba fan moi si so na ba bato ba bisa SB eza ba page o ba bimi moni lo koso mbongo moni mbongo oyo omoni mbongo c'est loko mabe ngana ko lo ba page comme belé mutu nyo so ko mi o cha photo mams alobela mams me ide na so la kana Michou na so na Naomi na so na Intela Kabela ngambongo nde bazawana lelo eza ba page Omoni Charlie loko lobi loko moko très capital. Lobi loko moko ba page belé et comment ba Charlie ni ba sola na Michou. Oyebi pourquoi ngai na Charlie oyebi siko pourquoi nga na kata ko lobela Michou. Eza pona ngai suko se mélanger te nga na Michou na privé. Mais na ba page na boya na TikTok na boya na loba na sala ngoli souté. Oui. Voilà. Mo fait que ba oluka intérêt. Ba ba te na intérêt ba oluka wana bozo ko détruire eloko o mutu asali yango banda ba nebele asali abundi po SBT le mabongo bino ba page moko bo vanda na banda kwa misu bana ba poto ba misu banani boza su bo vandi otie photo a Michou o vanda otie photo na Naomi bozo luka rando mo na katia bana en plus bozala oui ya nazo loba ngai nazo loba pour moi si la 2 fois téléma ce qui mam sa télémité moto eko bomana té parce que mam sa za moto oh azo boko la bandumba té na kati ya nina ye lelo bana nyonso ba komo ene ke na pa sila loko asila za na mibali mo na coin so bino boyebo pesi mutu mo zo yana idée théâtre té mutu mo ko sala théâtre té aujourd'hui to za likamba na ye na Michou mais quand les mêmes Michou to yana likamba Naomi to kolongo bana to za bana mo misatu bazana mike bana na bazo pusana to koma na bana wana oui nanda kunyo sota ke boza bana basi mibali ba yaka kaka ça dépend éducation muta to mutu da bana banga bota mandumba ebi ko beta baninga mosinzo ya nene ya ako changer te parce que yana groupe théâtre mais so ba tena musala ba ke to ke na SB ko jouer to koma to za ba kama to koma famille te muta oyeba vie na ngate muta obeto mosinzo za te po ani to liko mi balingi matala na vous frère di bana biso ali matala na bana biso balingi ba briller bana biso ali ke biso to zala mais ba biti na makambo o ba osala bazo détruire maman na bango bazo détruire mams bazo détruire mutu o apesa bango chance ya kozala po de ni bazawana ba bisika ba banda ko jouer to yebaka bango te
toyebi te so babimela wa mutu asala bango bazala eza sila mais bana na baza bana mabe parce que bango baza na idée bolo nesi je peux dire bango soza idée bato so balongo na SB batika soki eza yo mutu nga okende na tout droit so eza normi so eza Michou so eza Nayel bozo wela sila za mutu moko bino nyonso ozobunda bazaki balongo batikela bino SB okoko jouer yo moko okopesa meilleur na yo bapage wana bapage surtout bapage bazotelema bazofinga nazofinga Michou mpo na Nayel oyeba Nayel te eza kozanga nde ezosalisa bango bongo na pauvreté bana mikie la maman de Chad. Allô? Allô? La maman. Oui. Bonjour Néné, à Charlie, bonjour Nabatou nyonso, hein. Baba Kouk Bozé Ebele. Oui, Aya. Baba Kouk Bozé Ebele, Boyara Mabe. Ngaru Tata Bolobi, je m'en fous. Parce que hier, on avait qu'une nini live à Charlie en privé, na moni ba message, na numéro, na WhatsApp. Naza mona Mabe, na linga Michou te bon. Et puis tout ce qui Michou Kabela a déjà 1 million. Je sais même pas. Bolingi Batouba, la vérité, te kek. Au moni, affaire eza, hein. Michou, il faut changer côté naie comportement naie. Il faut gérer ba fan naie. Wana non liboso. Kek net autant bola rabwe muta mutaza na chance naie. Europe la lelo, mais lobi pe baninga musu ba peli. Ezate que le rôle muta pela ki Michou, kaka Michou faut bando pela baninga musu ba mona na te. Non. Wana le rwani rosa mabongo te. Baninga wana bayaki musala mututu ayaka na projet ke na bima na vina zwa vina bango esimba siko baninga na bakomi kozwa ekomi kende baninga na bazozwa baolanda Michou bakoti banganga pona Michou balingi basomba mituka pona Michou siko yo na kati ya SB à part Michou mutu ana droit kozana mutuka zate mutu ana droit kolata bien azate. Oyebi kek nga na lobe loro mo awa na lobaki na l'autre loba en privé pas mutu ça fait trop mal lelo normi a perdre ba contrat na ye à cause ya ba bêtise oyo eza batu o ba futa bango ba mbongo ba fait la normi émission lelo mona batu se retrouver sans contrat baza pour ne pas citer ba kombo batu tout ça pourquoi parce que bazo mutu moko azawana azo inisa bango baninga nyonso ke ye kaka mutu aza mutu malamu baninga wana nyonso ba batu mabe non bongo te SB c'est si là yende aza train mutu ya train c'est si là oyo amoni alingi baninga ba évoluer te kaka ye évoluera mama nzele eza polele sima na yo nzela akende sala équipe na yo sala team na yo. C'est tout. Pour baninga wana il faut ba évoluer, il faut ba épanouir neneya. Il faut ba épanouir. Et na SB comme olata boy, olanda Michou. Oso ya suki be. Nomi, Naomi era sombara mutuka. Eza biloko a vivre qui? Naomi a comme olanda Michou. Naomi a comme les lesbiennes. Naomi a comme boye. Naomi a comme boy. Atabino moko mama. Eza penini. Michou est spécial qu'on les tous les filles bana kata dia ya SB. Ba gérer ba fan na bango surtout nga na beta c'était mingi na ba yaya TikTok bato bozara ba fan TikTok et puis bino monopole ya roya rosa ba lebo no finga batu ba page TikTok vous la paix na lobby nene alandinga mabete tous à la très objectif hein la maman tous à la objectif na mamto loba nene a relaté histoire très bien. Néné a relaté histoire très bien. Obino beaucoup misco sala oyo. Michou bueno. Néné a relaté histoire na ye bien. S'il te plaît, Yoka, comment to? Yoka ma chérie, Yoka. Au moins Néné a lobby très bien. Moi je veux pas aller à gauche ou à droite. Je n'ai pas encore la version de Michou. Mais ce qui est sûr, Linda a gardé silence pendant longtemps. Aujourd'hui a décidé à payer sa biso quand même explication. Na ba explication oyo Linda pesi biso. Na ba explication ya Linda. Ngai et salinga pasi. Oui. Awa, parce que pourquoi? Parce que
eza situation wana eza possibilité peut-être Michou yango na Michou peut-être la page TikTok mutu bangonde mauvais service parce que soki esukaki na linda mais Deborah Kei Naomi to makaka akoma lokola mwana mawa lelo tokomi na ye lobi tokokoma na nani Voilà. bato baloba mpo bapage solana na tosololaka komoni kozaka tosololaka na bino soki ekomi na tiktok okobolinga te anto chali dorcas baza bato bacour babombaka teke tosololaka otra hypocrisie na bino wana tosololaka Yanto. Yoka, bozo yoka te, Lili Love, boyoka nanu, yoka batna se ba comprendre ngate hein. Je vais me répéter. Vela, Yanto. La maman zela nanu zela na tana lumière moko buena batwa ouais. J'ai dit ceci parce que dans mon iloko là to qui est gauche droite. Nga personnellement je pense na tangi oyo mish oyo Linda akomi. Nge salinga pasi na like ku post moko ya Linda. Na like kutu poste moko ya Linda parce que ça m'a fait mal. Na moni yango et ça n'a pas. Moi je me suis dit moi na oyo ça fait quand même des années ba finga ki awa. Mais version oyo atikala ko bimisa biso yango te. Lelo on soka décidé à bimisa yango peut-être azui courage wana ndenge mamu aye ko dévoiler ba makambu moko boye. Pour ceux qui bolanda ki émission ya mamu soko za mutu moko mutuno e salaka tu vas toujours réfléchir. Voilà yanto mamu tika na silisa ma chérie. Na yoki mamu et faire réfléchir nga. Je me suis dit peut-être qu'on s'est trompé parce que toza batu. Okoko linga moto mais ceux qui mutu wana sali erreur et linga le bateke po da linga Michou, ceux qui Michou azana tort na rolobela Michou te. Na rolobela toujours Michou. Boka na micro la mama kanga micro za place makele dianga na sisa na nga yo loba na yo. Donc po na ngai c'est vrai que na yoki banda ba histoire oye banda. Banda histoire oyo e banda na okote la Michou te boalo kuta makasi banda histoire oyo e banda na nous Linda a s'exprimer boete même na émission a pesa biso ba détail oyo te na émission alobaka ke nga batikanga na vanda yango na kenda na vanda pe ka bogo a pesa biso jamais ba détail lelo ba détail eye eza ba détail moko il faut mams aluka landelango qu'on le veuille ou pas Linda zaki quand même élément moko ya makasi na SB. Toto bito loba ato loba mabedon baba kuku bo pesa nga kanda te. Parce que to loba to matato kita. Yanto, pardon. Kek, nakati ote yanto, kolanda ba commentaire te po beta sama baku. To sala analyse to sala batu batangi. Yanto. Olobi bien otangi poste à ligne de sali au passé, n'est-ce pas? Oui. Oui, voilà. Et sali au passé, on a choqué. Comment on a ndeni peut-être ligne de vivre à bilo kwa oya komi. Yanto, lelo fige kendra linda longwa pona n'est-ce pas que pona Michou? Oui, kendra bon. Voilà. Yanto, nga nazara na question moko. Non tout na batu ba Holandawa. Chali azawa. Oui. Yanto basi baza ebele na SB. Pourquoi c'est toujours Michou? Il faut avoir un problème na tous les filles à SB. Yango te na okyo sola na ina privé. Yango tout na. Voilà, merci. Que o sola na pe so réponse. Pongani azawa batu ba na mo batu bo benginga. Biso ato sala émission selon Michou Teto c'est la réponse à Michou. Voilà. Oui. C'est là Anto. Même moi, même ceux qui te soignent qui ngam na tumbolio, comme on te fait explication, dans le tête ngam na bande ko fina Anto. Non. OK? Donc on met ta fait général. Parce que dans les acquis Linda batmatia qui kate. Quand comme Michou batmatia qui kate. Au moins que nga na Congo kate na bibo on négliger Michou et tout et tout. Quand on a daté Michou la bande na on m'a ça le lobby. Ami Monique, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que il y a Deborah et les cas mon bébé boye baté. Il y a Linda et c'est là que Linda. Il y a Naomi a fini. Il y a Naël de Batma Tchaka. Il y a par contre Naël azana ngenge pour Naël de Batma côté. Naël. Oui, Naël azana ngenge mon naturel. Azaba jara bateau. Batma linga mon naturellement. Parce que ah, nous sommes aux Asiatiques qui font dans la tout là. Bon, tout la Michou.
Ah, ce attention ça bon. Oh maman. Yango na bi ekek. Na bi boye nene ya, na bi boye. Et à coup de tu na michou te. Au moins y a te michou à l'obite, même bateau ba olanda biso ba bazo bate. Kek. Ba tout bazo comprendre. Pourquoi c'est toujours Michou? Il fallait te ratata msusu. Anaël a vu problème na Naomi. Toyoki ata Awa a vu problème na Anaël. Awa a vu problème na Naomi. Mais pourquoi c'est toujours Michou ni aza au centre? Il y a pas problème na baninga. Quelque part Michou n'a pas naye. Il faut revoir comportement naye. Ça c'est vrai. Il faut revoir comportement naye. Po ekoki kozala yo te mama oyebi ezara lengi ba fito na makambo bien lokuta mabete mais ba fito na buso bati na makambo mabete. Pourquoi c'est toujours Michou? Michou fa sona na Naomi, Michou fa sona na Anaël, Michou fa ate yango nazoloba na mwana nani comme nani comment mwana onene ki manga no mona mikona Michou mwana wa azap na SBS kawana Voilà naza Mario wana Acacia. Oui. Voilà, Acacia. Nazo bendo mato ibo katele parti oyo. Acacia. Yo il faut vendre na Michou tina suka bomo inabino. Oko kabona na Michou te. Mais pour yo zo babo Acacia sali. Asali lorote. Asali lorote. Il faut to yebisa ye. Avant na Michou parce que to boy su Michou abima mutu mabe. Parce que le rôle de toze ba pesa mabe zo uta te. Nani aza mabe nani aza malamu. Avant de la mama pour ngai na makambu oyo nani ngwa ko sala akoko vanisa makambu oyo nyoso esila eza mamsi moko FBM moko